Moi si mususu ata otali boy il faut alongola bilamba asala ba cérémonie pour mobali ya telema. Or nga eza bongo te kota kaka kotala il faut telema puis osopi no ya mususu. Maman j'ai ma baola mobali na mbetu ndenge ni. Autre question. On peut ça taboyer, on peut se noter boyer, on peut se boyer sima. Peut-être que OK, poisson pâté. Beti yango bo. Tango zoba il faut buka loketo. Yo bando bandaki kabu. Te il faut beta yango bo. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Makamba boy na sa bino bo saboni na bino kaka na site ya solo Congo Zibula Meso télévision pour makamba boy nulle part ailleurs. Bokoto bo sabona déjà bo like kaka bo partager mbote na bino nyonso fidèles internautes mbote ba balela salima ba news na micro ya Congo Zibula Meso télévision mbote mon boss c'est la reine Omba la patronne moi ça pembe moi si mbiji mystère cash moi ça zanga lisumu nyonso ya yo mama on est ensemble merci mon réalisateur rote ke wana sima caméra lelo salima ba news ayeko bete no masolo ya mbetu masolo ya propriété ya mbetu masolo ya lolenge nini mwasi akoki ko balola mobali na mbetu po mobali ayoka esengo mobali ayoka elengi na zanga moko te lelo eza na plateau te lelo to eko visiter la dame une grande dame moko ko se présenter pe bolanda masolo na bokebi penza akopesa bino mbote pe ako se présenter. Bonjour dada. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Pour se présenter. Comment nanga Jemima Nyamfora. La belle. Jemima Nyamfora la belle. Mon mbote pe jana bat ba Holanda yo. Mbote pona presque toute la famille. Tolas Ngoyi. Bio na bio. Mon père spirituel, prophète Jude. Maman Sali, Maman Pouta, Rodrigue. On est ensemble. On est tous ensemble. Merci. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous. On est tous ensemble. Maman, tu es kokutana na résidence na yo pour expliquer babilenge basi ya génération na biso lelo to moni moi fight eza na makambo etali na mbetu. Ba position ya mbetu lolenge nini mwasi akoki kosala po mobala za na sengo lolenge nini mwasi akoza sexy kande to mona Jemima la belle to baxelio la sauce. Oui. Waouh. Oui, expliquer ba fidèles internautes lolenge nini mwasi akozala muto akosanda ni poko maka sexy lokola yo. Oh, c'est très simple. OK. Tango ozoloba ke fi fois à la sexy faut pe abimaka mona baninga ni bazo sala sexy de un de yo moko il faut créer monde na yo pour il faut pas causer la ka otala ka to baya ko yebisa yo non biso mo to créer ka po mibali bakima bisoti pour lelo mbala ko yananga okende pe ozonga aibi oya mona pana ngai. OK. Ko amona nini nde yango pa to lukato yeba. Qu'est-ce qu'il faut, tu fais quoi? Mibali bazo kende bazo zongela yo osala ka ndenge nini na mbetu bozala ka ndenge nini na masola litoyele ka ndenge nini o expliquer biso mama. Yo wali boso yo mwasi foza nan propre. OK. Ko banda seti likolo. Yo mwasi mobimba oyebi atande basokola sukite. Oyebi atande basala ka manzaka te. Mobali tendresse nan faut sali manzaka mais au moins mbali azo ya pa nota manzaka milai loko alisifer obi atande bakata mbali manzaka te ya moko vani mwali solo na litoyo simbi o chuchoter na matoi o simbi boye o eti awa na poitrine o simba donc tu ozolo banae o simba tout ça ça compte to kiti na se ta la forêt équatoriale otika ndeli mobala okimate il faut ko se raser ernyo so ko sala osokola ta moi citron kotoyo olongola ba moi batunga ba solo wana yo okene na tongo so sokoli bobo excusenga pona terme so sumbi ozika papier musha opangusi o ba sokola na mai pona bangenza biso na Swahili to benga ngo ba bulikoko eza solo mabe ekimisa mibali na ba Swahili wa makasi na biloko ekimisa mibali na mbetu koto yo ba noir oyebi ata qualité te po aussi sa ba noir o wana pe kontaka po mbali msuta ngo mona ba tache belé alobi yango mwasi o ana nini yango sokola ka te to apakola choko non ngana za pembe partout c'est vrai. OK nyoso wana kontaka koto kutu otie boy mobile ka soka cheka bo atie boy mala moko. Or ce n'est pas ça. Il faut au kataka nyonso partout.
oyo la fille à make-up te métier joli partout ba okama ndeni mobala na la nakao. Oh, tu n'es pas obligé seulement à retirer make-up. Ok, maman Jemima toyoki kasi lolenge nini okoki ko satisfaire mobali na yo na moment ba intimité na bino to pe na moment ya rapport sexuel parce que mibale belé pe batonda raté l'autre fois na yamba ki fume bo une émission na ngalo bina ke non maman ba news ayé na moye ka so lali na moment rapport so ka tanda me lali mobali na ya longola koti si papa éjaculer ma solo sili mobali na bi wana za moi so bala te na ebité so ko expliquer bandeko basi à génération na biso ba opeto profiter lolenge nini ya kosala nandeni ni kama bala koti mbalamo avant na obanda rapport sexuel na mbali faut mbala caresser ou sentir yo penza bien mbali bo se caresser ti mobala doit posa ko fibo kuna obi ne sala elengi et puis éjaculer après tant que éjaculer mbala pénétrer bo continuer et ate à côté maman ko sopi wana so ka sopi se ka mbala pamba il faut penza continuer tina suka ke ba position nini oyo ezalaka extrait na mbetu ba position nini oyo esepelisaka pe mibali pe lolenge nini position asimata ya boye soko beti yango ka ok mobala koti na sima sona yaksi mingi papa biso ya oso papa mba oh là là mon réalisateur il faut supporter biso je sais pas soto chai bandi awa ok maman Jemima ezapi na basi mosusu oyo azaka la position ya kolala na ebité ba position ezaka ebele ba position ezebele bien sûr ya kotelema ya kovandela mobali kutu ezaka bien makasi ya kolala wana eza ba position ya kala so même mobali alingaka ba position ya kolala wana il faut kolakisa pe mosusu faut créer ba position ko telema ya ovandela ya pesa sima ya mupanzi wana nyonso India tozokende molomolo mama Jemima mibali msusu bakoka ko sise basi na bango na sete za radia quoi parce que moi c'est bien au chocolat alors so ka likolo bi ko longola ba salite wana te bambike leki ok ko bambika ngo balongola ondeni mama na mai kaka mai biso balakisi biso ozwi mai osokola osokoli penza ti o sentir penza que ça va ya te ke tango osokola ka likolo etika lokwa savon na kati ça ne va pas et puis epesa a solo tango oleka pembeni na mwasi moninga no mwasi solo ça ne va pas ya te ke il faut tia batanga wisi ba citron non mai fotola ndefi mo babi faut kokotisa ai na kati ngai na mswahili mai nanu c'est les premières kisses bana baswahili bobangisa batu makasi batoto ya maniema bien sûr mai ka ya pamba eza kisi ya makasi pona toka ki babi bino baswahili bozala makasi na ma domaine ya sexe eza yango ndekanga mibali eza nini bobota mabongo eza ba mai ka bosokola to eza lolenge la bino nature na bino na ndeni soki moi mobala zui moi la moswahili atika te na kozala pe na sala eloko grave te mais tendresse kana pesaka na propreté ici et puis kolengela mbali ata ke mbali aye banda avandaki olongoli ata chemise te il faut koyeba ndenge balongola mbali chemise chaussette elamba opesi mo eloko aleka mopepe et puis ntango aye eloko ya liboso tala ye manzaka tala ye litoi ozwi mwa tige coton sala ye boye esala mwa bien mwa akende eza te aozongelo kaka yo tango fiba na mbali olingaka mbali ya fiba yo fiba ka ete point il faut ko fiba ka ete basi musuba ba pe ko fiba mobali te so na olakisa te ya eza ba technique ebele c'est moi extrait toloba pona ko expliquer ba o ba yebite pe ba yeba ba o ba izangi mo maele ba zo maele toloba te pona esa la sentiment to pe sa conseil bo ezala pona ba basi mama je te dis la génération na biso lelo ezana basi ba perdre mabala pona tina ko zanga ko zo soin mobali na mbetu mobali eloko ya liboso na il faut contrôler pe kuna po yepe fois à la propre biso mbali photos à propre ukati moi ba kunzana utali ba caleçon les fois à la propre à la soloté tu la prends la propreté après tango fiba ekuno fibi c'est comme oyebine ba fiba bonbon fibi bonbon penza bonbon exactement na la kisi oh là là on doit acheter la prochaine bonbon exactement na la kisi te osali yango boya obendi na lidusu wana mutu wana obendi penza yo mo sentir et puis au fibe makata wana tango fibo olekisi misapi esa ya mwa elengi yo mo omona ndenge ya oyemba ok lekisi misapi na se na babe yango ni nzela wana oyo ezala katikati ya mapumbu wana esala elengi olekisi ata lolemo ka place wana olekisi après ça comme excité suka
wana epuis osimba mpe na mabele mpo esale mwa bien mabele oyo ya arme monene kote mibali. Mais basi mosusu balingaka mibali basimba bango mabele te. Bango nde bayebi oyo barataka te mpo ntango ozopesa eka na se bongo likolo nyonso ntango ozokende pa mobali faut se dire que nyonso eza ya ye na minute wana nyonso eza ya ye mpe eza ya yo nyonso. Ok, maman, j'ai mis ma toujours profiter à quoi apprendre et surtout bino bana baswahili bozaka expert na makambo wana o expliquer biso lolenge nini mobali akomaka excité. Ko bandana ko kota ko na sek na oui c'est bien mais avant kota na sek qu'est-ce que tu dois faire pour mobali à sentir que non a komi pas excité ko ata zaki na posa te mobali yo kuta na mobali azali na posa te ko sali nini po excité. D'abord il faut que yeba mobali na lingani. Pone tinga mbali nga linga na la télé sexy. OK, quand to kuto na. Quand beaucoup tinga boui. No yepe so aye abandi kamba mama solo tuko za très propre ça. Donc toi qui aye, olo kaka, pourquoi tu es comme ça? Tu me cherches. Pour déjà nous autres on nga ngo excité. Je n'ai pas besoin aucun de ça les babi sala sala. Non, il faut yo mona nous à la tirante pas mbali. Et le reste vient après. Moi c'est mususu ato talier boy, il faut alongola bilamba sala ba cérémonie pour mobali à téléma. Oh nga eza bongo te kota ara kota le faut téléma et puis au sopino ya mususu. Surtout mibali baza likata kirda wana. Oh, ya kirda. Ouais bien côté. Na éviter maman c'est dino. Eza mukeleka de. Ye wana ndi akolinga sisa na makasi nyonso. Oh là là. Biki kuto ya munene. Na lobi kirda. Po bata bongo soki koti si bouger comme ke boribimi. Ebimi. Et ya bongo pe balinga bala ta préservatif pe lo ezate. Tozokoba molo molo na Jemima la perle et la douce moi c'est kitoko na bakisi lié Jemima la sorcière. Trop sexy ma copine betela biso siko lolenge nini mobala koki mipali mususu bazaka si brutal ako simba ka libela moi si aswa ngo minuto ni na mutu posa ya ba simba libela za sute po ba simba ngo pasi abenda ngwe. Te wana ndete wana bon mibala bona na kuta na ngote mais ya bon we osimba te ponga na nga tendresse makasi nga tendresse makasi donc tango zo simba ngai faut e banenya ko zwela ngai pour moi si pour e ba point G na il faut ça l'effort alors il faut ko yebele za te ke okwemba moko bani ko fina moi c'est abato e komini na pasi ma bende otoni yaka na ngoma lembe boye o luka ba point faible à moi si ndoko zwayi pour biso ba suppose point G à moi c'est ça passe ya mobali to ebi ke soko simbi kuna mabeli c'est fini akie imbala moko. Oui. Moi j'ai mis ma baby si biso mi ba mususu ko éjaculer na monoko moi si ezalaka mabe na ebité d'après au sentiment na ozwa mondini. Bon, nga na tolera kanati. Éjaculer na monoko c'est déjà c'est pas bon. Eza bien te éjaculer na se likolo monoko ça ne va pas. Ça ne va pas. Na boyaka. Na osui boso ni éjaculer longoli lokuna. Na monoko na ngata. Déjà c'est un péché. Et là on a tout ça ça péché. Mais tout ça là quand on pour nous satisfaire mon bal. Pour na nina qui ndelibanda te. Mon bal musu pour il faut as fiba yo. Pour donc au fiba pour yo bien. Oui. Merci beaucoup maman Jemima toujours ko bakaka mo ba question ya curiosité jusqu'à pour noyer ba mambo des alaka na ba oyo ba bunisi mo mabala na bango mo mingi à cause ya kozanga propriété pe à cause ya koyeba ko sala ko balola mobali na mbetu maman Jemima ba balola mobali na mbetu ndengeni. Aux questions. On peut s'atta boyer, on peut se noter boyer, on peut se boyer sima. OK, poisson pâté. Tango zo balu il faut buka loketo yo bando bandaki kabu te il faut beta ngobu et puis malem tango zo balolo ozo kanga pe mbali na seti obeta ndenge ni mama obeti ngobu na malem na douceur nyonso ezate ke et à ma belle et ça dépend mais na mi bali so balinga pe brutalité ça dépend mon bali. OK.
mobali mosusu omema ye bongo aokoka te donc il faut olanda rythme ya mobali wana mobali mosusu alali na ye akobalola te siko yo fosala te wana mena soki alali yo osala mosala ti wana nde okosala ka boye obeta yango boye donc osaka nde balakisa yo ndenge yo moko oyebeli voilà. Ok, merci beaucoup maman Jemima kitoko pe elengi balobi fosalaka yango na tendresse po epesa makambo epesa posa ataki pa mwasi naye na ndako ata so ozali makango il faut akanisa ndenge osalaki oui azongela opa oui osenga plus et puis au moins avant là la téléphone bébé ça va donc aolinga se rassurer que oza yo moko opesa ngo na mutu mosusu po ani façon osalelaki mobali il faut ko sibaye eza te ke mobali ndi asiba ye na yo mwasi oza na droit osiba mobali oui aussi mobali okanda olobi bongo maman tokende molomolo prochainement chaque chose à son temps. Merci beaucoup vidéo les internautes manezalaki bongo Jemima ba sexy Jemima ba nzoto maman Jemima a expliqué biso kitoko lolenge nini mwasi akoki kozala boye binuka bimo bomoni kaka lolenge kani toye kokuta maman Jemima na parcelle na ye na lopango na ye na ndako na ye to na ndami fandi la que Sherazate a déplacé kikoya chéri a pese lengi mwasi faut pese lengi moi j'ai maman conseil pour la basi o bazo négliger mibali pour na basi bazo négliger mibali batika potangu awaya okwela na mwasi lokolanga akangami o fi wana akanga mobali nanga na kisi e komi olandala nanga na machete olukisanga ki ville mobimba na boyi yo mama ndako yeba ne batela mobali bilo na mesa yeba so mobali auti musala eloko aliboso fois sokola ase de barbouya longola na basola mitoki no ba fatigue wana nyo se fo elongo longola ka mobali no chaussette sapato basi so ba osala ngoti oye moi ma solo ya bien o tourner bébé comment c'était au travail so benga na pe ba bébé po misusu ezaka kingandie papa na Jean te papa na Jean te aza mobali no benye chéri papa na trésor aza mobali no benye mon amour et ça la ka bien am susu na ba benye bongo te mais soki o benye bongo e ko apaiser ata zaki na kande ko kita et dépendant na to yambela mibali yango mais yo oyebi nande batiela ka mbali fourchette na mesa te ni mbeli yo ebika mbali no aliaka kana maboko donc il faut tcheleka na maboko te mobali bakajola kai mobali c'est comme un bébé soko ozo chérir yete ya okima il faut que ba nenya ko dorloter mobali et surtout la domaine ambeto nyonso on a lobi nyonso tambo aussi ça koliana bo pemi moi muki après boki kolia mena deuxième plan. Donc mobile ko avant que ndemsale faut ko fatiguer pour avoir idée ko moi si libanda te mais mi basi misusu akishasa o ya mboka mobimba baibi yango te avec mbala mobile ngala mwa kitongo asokoli alati akei or avant bi me faut ba couleur à caleçon alati couleur ni elamba alati chaussure ni chaussette ni yo yebi na ote obika ke musala et bon so ikambe comédie na musala ba otu no mbala na alata kini ozo yeba pete tout ça fait partie des critères de mariage mais et belé baïba ok merci beaucoup maman Jemima télévision Zangonga maman Jemima est là akopé sa numéro na yena suka ozala mituna koma kaka na site na biso ya kitoko na sewano komi wana en tout cas okozala jamais de simituna na onyoso et kozwa biyano to comme na biso na suka ya basango na biso mokola lelo oyo tozala kine singo ya kotali sabine surtout mingi bana basi tozo ba plante et belé concernant bino bobongisa et kosala kitoko mingi toloba pour ne pas ko sekisa bino non plus pour ne pas koloba ke ba fio bazanga eloko ko sala non ya ba pesa conseil et dakabatu e belenga na ba témoignage nango et da ba te bele bonzimelanga bobeta rasamba to moni mission kitoko boye liker partager s'abonner pour kozala toujours à la page to zonga na maman Jemima à la prochaine jour pour na expliquer biso pe lo lenge nini moi ça ko kiko salela ba ben intime na e ba msobe ba e ba ngote moi ça ko za munene ndeti ba biso ba oyo to le bombe boye na sebo ko kazo bimisa solo ako moi ça tikate maman Jemima ko expliquer biso molo maman Jemima ba sexy merci pour la disponibilité mbote pe na ba bazo landa biso po to ndito kabona déjà nasepeli pour na ngonga oyo merci beaucoup na pesi mbote na bao bazai belé pour na biki ba otala ngai belé Deborah ma grande sœur Nathalie Mandi Nyamfora na biki akotala
grande sœur nanga Cindy Peifer nebiki ya kotala pe baza ebele so na bandi ko cité na okokate Salima ba news mutali boso papa Rodrigue nano ya lobakutu mingi ezate. Merci beaucoup, merci Déborah Boipia, merci, je vous salue aussi, gros bisous. À la prochaine. Si vous voulez m'atteindre, appelez-moi sur 09 98 22 56 97. 09 98 22 56 97. Merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée, nos internautes. Vous likez, vous partagez, vous aimez bah, émission qui tourne nulle part ailleurs car on a site n'est pas seulement bah, news. Restez toujours branchés. Bisous Bino, à la prochaine édition. Check. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba, mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mo pepe. Bapekisaka mota pemba te umela mama wo wo la reine Omba la reine mama